coucou ma grande famille. Nzamba Pambola yom to s'abonner na chaîne ya Mama Lorraine Mbala. Ya muna bandali solo ya lelo tozong samatonzi epaya nzakumba. Seigneur te précieux merci pour la grâce, faveur, opportunité aussi ko accorder biso. Tozu pe ma auto pese la ngombongo te. Ba oba kufi to leki ba ngone lokote. So toza la bon moi. Ezaka ngolu ko ute pai na yo. Yango na pamboli yo po yo zamala. Na kabiba tu nyos basabona na chaîne o Nzambe loboko na yo e bomba bango e batela bango e protéger bango ba danger nyos au monde de ténèbres e telemiseli bango e kweya na kombo na Yesu Masia. Amen. Merci beaucoup biso to sabona na chaîne ya Mama Lorraine Mbala. Lelo nazana malolo beta lisolo bandeko. Histoire vraie et salami na commune ya Ngiringiri. Histoire o eza vraie. Ce qui peut abonner na ngabo sepeli na filmer les bino matanga na ela bino matanga ngo bolanda bilili na oya nango parce que ça histoire vraie makambo na bete ça histoire vraie pe na beta ka makambo ya solo ngala kosa raté na beta ka makambo eza ya solo bandeko na ngali solo nini ngala ina beta lelo ezala ndeko mwasi moko ka ndeto futelaka azo futela na lupango mobile na ye asala kana ye pe bisika moko zo ka salaire oyo ekoki na bango bazanga ya koli bazanga ka kolia te ya komela te ya kofuta ndako te aza na millionnaire te apambwama na ye makasi oyo tokanisa te atondisa ba jeep na lopango te mais moi voiture ya kotambola ezangi te aza mona véhicule na ye afutelaka ndako na ye les enfants Claudia afutelaka mwa ndako na ye 3 chambres 12 toilettes na kati moi cuisine na ye a vivre kana ye penza vivre bandeko na nga bisika eza appartement te eza ka ndaku nde to vzala kala bandaku kaka inde zala bongo banda jeune wana banda tantini wana kota na lupango wana asenga mungwa te asenga mungwa te asenga eloko te o pilipili wa mettre asenga eloko te mobile na ye pe ba jeune couple quoi ba jeune couple moi si avant bala na tonton wana zaina mwana na ya botaka na bumwana bota mwana na ye na bumwana za na jeune fille na ye ali boso za na 18 ans abota pe na 13 ans so na bosenta bota na 13 ans na jeune fille na ye aza na 18 ans bande ko na ngai ayo futa na lopango wana ba tantine mo ka ba vandaka donc tantine ko jeune maman futela na ba jeune fille na ye bazaka na lopango moko jeune fille wana soki mobali na mobali ya muninga abimi nda zela kaka kende musala moi sinon na bimo sa tika na ndako mobali ye so linga kota na voiture jeune fille donc moi na maman na ba voisine ka lisa na lupango aka ko senge mbongo tonton na ko 3000 francs te o tonton na ko 2000 francs te aka ko senga mobali na ye mbala muninga mbongo siko jeune couple moi ezalaka na kana même lopango wana monaka basenyo sonné salamaka comment senga ka mobala akenda ka pombali wana chaque jour akenda ka ko senga mbongo ezalaka nini ayebisi pe kolo mobali abi tela tantine wana mwana na ye akenda asenga ka mobali na mbongo chaque jour mobali no bimi na ndako na mona basolo ka na jeune fille wana jeune fille ko akoza ba 25 ans ba 26 ans ba jeune fille wala oh maman mutu esalaka te bana pe mkano e mama bimaka bana pe babimaka mama koza na ba 50 quelque mama ba koza ba jeune maman ba kola ka to ba bwaka nzoto bakanga nzoto wana ayebiso falon akendaka ko senga mobile na yo mbongo chaque jour na mona ke kana mobile na yo abi mobile na nga chaque jour abi jamais nga linga ba jeune fille ba jeune fille bazala ba jeune mabete ngo senge mbongo lobby ya mobile na ngo zala ngota ko créer les pédicaments robo mobile pa ina poko abi chérie ndeni fala la senga ko mbongo oyebisa ngata bi mwana ngo pa komo déranger ngai mwana ngo komo déranger nga akomo senga ibo comme siko ko kwa mbete ngai abina sola na mama bango abi oui sola na ye moko le conscient na ko sola na mama bango boba mezate mobile apesi mwasi akora ke solo na tantine wana mobile pa kei mwasi pe na tongo wana abengi amoni pe falon nga zo leka ke kotoka mai abengi falon bonjour bonjour ya mami oza bien abi na tanga kombo abi na tanga kombo za problème te parce que makambo ba olandela ngo eza na parking falon na lobby yo sinaka papa Fabrice Mbongo pourquoi chaque
tongo soka bimi okenda osenga mbongo poani so oza na posa oza na besoin eloko ya osenga nga kosengaka ete nalingaka te mobali na nga bimi de na ndako mutatelemisa antuka nalingaka ngo te so oza na posa eloko ya osenga ngai oyo nga nasenga na ngai na ndenga mabe te nasenga na ngai na ndenga mabe te abi nga mpe nalobi na ndenga mabe te oza leki ti oza leki nalobi so oza na posa eloko kosengaka ete yaka kosenga ngai abi nayoki sava nayoki akoti mama pe akoti na ndako na ye aosala makambo na ye soki fala napesaki mama na bango explication ndenge nini ye biso na bino toyebi te parce que moto akoloba yango to bandeko na nga naoza pena na suka na opesa conseil oyo akoyoka ngai aose retrouve na vie soki mpe amema parce que nde tolobaka likambo ekendaka ndenge wana te yo lobi na ntango ekokende moto aza na mposa bakisa mwa mungwa mwa pilipili alamba makambo olobaki ezaka mosala diable eza mosala diable yo lobi na bien mais ndenge message ekokomela estce ekomela bongo peut-être yo lobaki ozalaki na voix ya se mais ya okende kuna olinga voix ezala likolo mapeke ezala so mpe ndenge nini mundu akwetengama eza misala ya diable nde azalaka bongo bandeko na nga mwana na mpe fala nayebisi mama na bango mama tala makambo ya mama alobi tala bandeko na ngai soki bazelelaka mami soki bazelelaka mama na bima libanda mami yo kanisi mwana nga daza na okende na mobile no wapi akokende na mobile no wapi mbala suka na abanda kofinga mami mosali bala salite yo kasi na mobile na lata c'est moi c'est pena libala ko lata mobile aza na mbongo lata mobile c'est bo lati sa mobile te bana baza salite abanda kofinga mami mami bakoki na ete eza bato misu bakokala bango te ye paseni alobi pe na donc babongo ba chance de parole bandi ko sa ba chance de parole yo lo bala ngai abi mama avant banda ko traiter nga salité banda ko traiter bana no ba salité ba bima changer ni ba les premiers les 30 kindu bana no ba osalo mo na ngote na yo moko mama mama bi kindu bana yo zo traiter nga ndumba oui bana nga no lokwa no ba balite ba ko pe ko bima na mo ba le pekisa mité mo ba le personne lingi mwana nga na to ko ndima parce que mo bala mutazala kati na ebisi bande ba abonné na ngai ezaki somo baswani suka mama na beta mami prise suka lobini abi yo nga na kolakisa yo abi na kolakisa yo mami yo finga bana nga ndumba nga na kolakisa na komiso tina suka mani mwa o nga na komiso tina suka na kolakisa bisiko koti bakota kate muto fingi bafinga kate na kolakisa mami na libala nono oyebo sokipe na mobali te abi nende boninga bo sokipe na ye bozo esika te pe bozo place te bandeko na nga bayaka bapekisaka te bapekisi pe esili wana pe baswani bukoni baswani ti vendredi baswani jeudi na pokwa jeudi ba 16h kwa ba 15h ba 16h nde baswani laki ba 15h ba 16h wana jeudi vendredi ba 15h mami ala mukabwe mwana na ya 18 ans fièvre ko mwana mwasi penza a présenter à Néo, donc c'est là-bas résultat. À la moussi moi la tongo ça dit moi bi maman, je me sens pas bien. Abi c'est nini sous. Asi ma boy fièvre ko, parce que jeudi na ba 16h. Wana vendredi siko na ba tongo. Asi moi fièvre quoi. Abi ça va, na kena musala sona ye. Comme ça lobby samedi le quoi na sala raté na tongo to kende hôpital. Maman paseni papa pa bimaki papa pa bimi maman pa ba ebisi pe papa plutôt na kemba mbanga ezali tant pe mobala ye a expliquer pe mobali makambo eleka na moi parce que ça basi mususu alinga ko bomba likambo mobala za chef de la maison chef de la famille plutôt parce que ça moi c'est la chef de la maison mobala za chef de la famille il faut discuter que likambo eleka qu'il faut mobali nazala au courant. Parce qu'au cas où les camombo menga na yeba kite moi ça mala maseni na expliquer mobile na yeba pata makambo le kana sima tala ngape na réagir ça qui parce que na koka ko supporter ngote mbala bité
faut pas qu'on fungola la porte. C'est un qui likambo bon ata fingi ko longolo yote. Vous avez ça libala. Il faut repérer ça qui, il faut repérer ça respect. Après si moi si conseil, moi c'est pas ça la nini, moi si pe ayo qui peut conseil mobali na yo. Eleki. Mobali ake musala moi si pas ça moi misani qui pas ça nini akele musala parce que azana salon de coiffure na yo. Donc moi ça nga c'est ça. Moi là jeune fille de 18 ans yabi ah maman je me sens pas bien nazoka bien té. Asimbi pe bon le jeudi le vendredi donc zelaka samedi après c'est moi calme bi joie qui soit na fièvre mela comme ça le vendredi samedi le quoi non ça la té to kende hôpital. OK moi c'est pas celle na bongami akena epé musala. Moi la pratique na sim fièvre matiko et ça grave bene maté. Mbala moko allez moi là moni tellement mati atindi jeune garçon na bango a 7 ans ke benga maman wa pesa ki maman na rapport ke jeune falon na sengaka mobile nombongo akipa bengi maman na pasa ni maman na ye donc maman na ye fièvre ko te fièvre dans ka sto kende na dispensaire o ezali banda ba ke na dispensaire o ezali banda ba meki ko vanda wana 20 minutes dispensaire en habité to c'est la bino lettre en transfert mo kende kalembelembe bakipe kalembelembe wana to baki kalembelembe esimbi pete na kalembelembe basali ba sous transfert bokende kingasani to amoni ke comme ba transfert habité funa benga ba parents na yenga la za parents ne te funa benga ba parents na ye ba parents na ye pe ba ye wana tala to kende na dispensaire mais esimba kite to ye na awa ba tindi biso to kende kalembelembe to ye kalembelembe nde balobi na biso to kende kingasani. Moi si pas ye wana bité le quoi papa dans la voiture to benga papa rapidité aya awa donc a bengi pe papa yaka makambo eza makasi photo kende ni to kende nini kingasani papa ye wana ba bongisi makambo nyonso wana ba futi ba mbongo ba tepe mwana voiture banzo kende kingasani na hôpital ba maser ba ke papa ba koma na nzela boye mwana ba diko sa ba okay wana kingasani te ba dévier moi ba comme la kingasani so ezate ba kenini ba kota hôpital ya mutomboli hôpital moi ezala kana ba de bonon ka kuna parce que kingasani ezaya musika ba koti na hôpital wana ba koti bona mbeto wana ezala ba banjo mema wana na brancard wana ba koti bona brancard ba njiko mema bango docteur ayebo atali mais muto boye na biso ye a commis déjà ebembe maman lobi nani mwana nanga komi ebende mama kati bilamba bandi kolela abandi kolela papa bandi kolela mwana bandi kolela kaka na tongo bakomi ya ni 23h kaka na tongo oyo mwana nga yoki bien tala musinga ayebisinga mwana nga yoki bien te na 22h mwana nga kati motema bandi kobenga pe bandi ko bengi quartier ningani famille ningani ba plein à l'opang on a tout ba comité ba l'hôpital mais plein à l'opang plein sikoyo maman voisine wana tango ayoki ke mwana ba parce que ba benga ki tango ya gange panzani pe l'opang mobimbalo a venu pe wana panzani ba mo pe na ndaba nziko lela voisine wana bimi na ndako yemba na moko pa mama wana mama dani mwana mimi akufi maloba na yo moni maloba na yo abandisiko ko attaquer mama wana mama ba fana ba ko attaquer yo lobaki nini moi ko sila te na ko lakisa yo moi ko sete na ko lakisa osonga na nani maloba na yo mwana kaka fièvre na tongo lelo kaka ba va ive to sali mwana kata mutema bandiko bosiko ngana bomiye bata quartier ba ukaka te nini wana koti mama na kwe na ba jeune fille na ba ndiko lekila bango mama moni ba plein bacha bango pine ka ezaka ka bino yo mtolo baki ko lakisa ye ko lakisa lo baki ngo oche mutu na ye na se bande ko nena oloba boye mwana za morgue mwana za na morgue matange za na lupango esami na venir matange za na lupango yaya tango ozoloba munoko yo la Bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue muta koza non dokite même aloba na mission ndoki maloba no ekangi ndoki tala siko loba kinga ko lakisa so na za nani ko lakisa loba kinga na ko lakisa mwana koti mabele mwana lola za na mort plutôt na bakungiete mwana koti mabele aza na mort yango tango zo loba maloba ya yeba maloba nino zo loba
Il faut qu'on pèse maloba parce que diable ya kaka ko profiter bisika yo bimisi aya koti wana. Bonye bele ba para ba bimandoki. Likola maloba. Na kando maudire bana na yo malamu ngam na bota ote tokotala yo. Yo de chita molobi na moi no ke tokotala yo. Deba seni azuka maloba no lobi. Kanda ezaka mupaya. Eza batebele bazo on l'équipe internet likola kana muninga finyo oyo la droit de réponse maloba na yo et sali mutu mabe. Parce que avec emso na bitumba ne moko boye diable luka occasion soit ka été à cause ya maloba na sani à profiter. À profiter makambo sani ne baby obimindoki. To faire attention à maloba na biso. Tango zo ba maloba yo ba nini na oloba na nani. Pe maloba nini na zo bimisa. Maloba nini na zo bimisa makambo ta la mokilo yo Dieu be sa siège na ye. Aluka ka ba chrétien. Yo tango ke na église obele la moto etumba ezikisa. Ya moto wana Dieu azikaka. Siko azelela ka yo bisiko fungola porte. Mutu bisu ko aluka ka ona mutu azwaka ote aluka créer loko mo bona moi yo tango ko swana aller à profiter à côté à détruire vie na yo diable a risé tout faire attention diable a risé et puis surtout les kaka na ba réseaux sociaux ya osala ka ba droit de réponse ko finga ko modi obimando qui ça le savoir lelo moi la batu moi na mutu ya 18 ans jeune femme 18 ans na calendrier tinga maman na bala na 15 ans. A plus tard, à bota grande sœur n'a 15 ans. Na kala babota so bando bala avant les lotes pourquoi? Parce que internet c'est ko bebi sabana ni tout. Au moins na 16 ans, ayemi mi bala ta 12. On retika la comme na 16 ans, so ko za vierge ba bota mi na famille chrétien, bazo landele ba prière, mais kaka boy. Au moins na 17 ans téléphone na makasi na mabo. Azu yango wapi? Diable et sa kota na ekala. Azelaka yo po fungola porte pour s'anim à côté détruire vie na yo. En tout cas ce qu'on a s'abonner au aimer au partager nous amenons aux angate ko pambola yo nazaka toujours na makambo sika nazaka toujours là pour na receper sabino na lo ba live na ngala bando sala maman ozala jamais déçu aussi retrouver parce que pour rien na lo ba mo peut périr par manque de connaissances ozaka ko yeba ezaka liwa ya ndambute ezaka liwa ya mobimba. Tout s'abonner, tout partager. Bye bye.